L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Ouais, bonjour Bandeko, Tolobe la vie. Lelo totambusi micro baladère, toujours le de la à propos de la vie actuelle à Makambozo Leka. Bon, bonjour Ndeko. Bonjour. Papa Tomoni, ba station mingi carburant et mati et puis ba station mususu ba station monsieur comme fermé. Donc en vie na yo ezani ni na makambo wana ndeza ko se passer. Bon, maman station balobaki problème est na ici pour na carburant. Et puis bah assurer bato balobino carburant matite ezali na crise ezali. Et ce moment na té ba assurer ba population balobi 2-3 jours. Et mon nan yango tose la soki carburant matite vie à peuple comme na passe makasi. OK. Des gens de banosale manango fa à propos na balobi carburant matite ezandi te ce moment na té yango tose la soki ko mata tu ebite maintenant na balobi te ke matia nde tozo yoga. Ok, au lobby carburant matite pas de problème. Mais ton abisso dollar et zakaka ndeto yebeliango. Mais ndeto zo mona ba biloko zo mata lokolo ndezo teka go. Bilo $1 et comment qui na vente. Biloko au prix oyo sombela kiango yango ezati lelo ou comment. Bon chaque temps biloko mata na okaka ndeto tambusa mama to mona biloko zo mata de sokomi bwede mutona mutana ba prix na. Donc ezala kina na combien après comment oyo ezalelo. Lokola ambassade, tout est dans l'ambassade. Ambassade na mona na bano mona ba 14700 mais pour le mettre na 16200. Place mususu mona ba 18000. Le prix fixe ça là on lui sous-souté. OK. Ouais, na to mona na ndeblo to teka. En fait to go lo bani papier mouchoir comme na teka bo. Ezaki na 6300 francs mais pour le mettre comme na 7300. Le bleu zo matanango à tout le temps. Par exemple comme whisky eau. Journée mosu to bano so ba 2800. Et mon aussi m'a 5700 et mon moni blogue mati et mon moyo que quitte là les amis n'a passe vie ça passe avant c'est OK de mboka etangu sama ko na passe obera mina komunani nga komona lundi osala ni kop na rango oza papa ya bana mari non na mari te mena na mwana nga mo basala na tanga na ye yango ka ebundaka pona mwana donc kopo ndimte à part kopo za suna kopo musute yango ndozo vivre na wa donc ndozo teka bo est-ce que jour mususu tekite bana ba vivre ndenge ni. Bon en fait sauter au vivre ndeni sauter côté c'est obligatoire donc bana ba melika mai banane ouais d'office sauter quitter de monter vivre dans ça. OK, merci de kotoyo kio. Merci. Ouais, bonjour papa. Ah, bonjour maman. Obengami na kombo nani? Obengami na kombo Safari. Safari. Oui oui. Bon papa Safari, c'est là la réalité ils ont passé na mboka Congo pour na yo surtout pour na carburant. Olobi nini papa? Te makambo tozomona. Banda tobota matotikala komona ngote. Tokomi ko tambola makolo tozo comprendre te eza nini. Mboka eza na bakonzi ba okamba mboka mais tozo comprendre te biso tozo suka wapi bakonzi ndire bazo sala eloko moko te tokomi ko tambola makolo neti nga na vanda kana ngalie manazo ya koto musala nazo ya makolo pona nini carburant tozo zanga ba carburant to bite pona nini mais bakonzi bazali balobaka mboka eza na makambo ebele biloko ebele mais biloko wana tomona kangote. C'est ça le problème. OK papa. Siko dollar na biso toyebi ke ezala kaka na to ya vente. Siko nande biloko ezo mata bongo pona yo vraiment. Pona yo papa Safari le bana. Oui, dollar ezala na to ya vente. C'est si yango na tozolo ba konzi nde sengeli batela la biso makambo na ndenge ezoyera. Pour to landi bien biloko mata ka so dollar ezo mata. Biso dollar e mata te mais biloko ezo mata. Donc pona ngo olobi na nini? Eza ba konzi sengeli to tuna ba konzi makambo wana. Ba konzi nde sengeli ba bisa biso pourquoi carburant zomata. Carburant zomata pona nini? Et pona nini carburant zomata? Nini ezomatisa yango? Vraiment. Tozo ebelo ko na te. D'après yo na makamu nyonso wana mo clé na yo zomona nini loba no liloba moko na. Bon na kosenga bakonzi basala eloko basengeli ko sala po batu nyonso ba se retrouver carburant zonga ndenge zalaki batu batambola na kimia makambo okutambola makolo esila poto sepela. Bon. Merci papa toyoki yo. Merci maman. Ozana bana boni sikoyo na minute. Oui nazala bana mitano.
bana mitano vivra kana ndenge nini bon to vivra kaka talaka vie ambiso mboka oyo to vivra kana ba condition kaka reche nalingi nayeba ke papa Safari asalaka nini na bana mitano ya zana bon to debrouiller kaka obimi na tongo ndenge kama mutu nyonso abimaka choc na poko mwa madesu nini ba petit pe ba se retrouver kandi ngona vraiment donc yangwana nyonso yangwana kaka en tout cas j'espère que papa Safari a lobby toyoki est. Merci mingi. Merci papa. C'est bon. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Bonjour Bandeko Balandi, tozana kichuka pêcheur. Ndenge ya monda moka nezo tambola to na micro baladeur ana kichuka. Obengami na kombo nani? Kombo na frère Blaise. Frère Blaise. Frère Blaise au sala kanini? Na sa Moussa Verni. Moussa Verni donc coopérant. Coopérant. Donc frère Blaise oza obota? Bon, on a botité. Non botité. Oui. Donc Moussa Verni na ndongo sala ka Moussa Verni na ndo sala ka bongo. Oui. Na journée pe so tambolo ko kota pe lokola combien? Bon, na ko ça pata ba $10, sonza pas soumis à $15 écoute. Donc obanda tongo tipo quoi. Oyo kota kaka yangwana. Yangwana ka. Siko nande babiloko ezo mata po tozo mona chaque jour tozo la muka biloko ezo mata. Mais dollar na biso ezo mata te biloko ezo mata pona yango ndeko Blaise olobini ni pona yango. Loba na bato bazolanda. Bon ngala olobani nzaka mo na biso ya osala ti. Ya kosa les ate. Mais yo on dit moko ti saka chaque jour ba $15 ba $10 olinga ko mataka te. Pour so situation mboka changer yo pe ko mata yo sko pona yango lobini no frère Blaise. Bon nga pona on a babuye ba konza biso ne moka. Basa ne babontsila biso moka po na nyoto to souffrir na ngo esila. Poso yiba ba bonisa biso biso beto mata. So yiba bonisi eza bien pona biso. Siko frère Blaise nande aussi di saka musala bongo ovandi na noa. Na vandi na Jamaïque tamu. Donc tozana kichuka pêcheur toko ma Jamaïque. Okendaka na ba condition okendaka makolo to okendaka na voiture. Te na kinda na moto na zo moto e comme singa tipale. Siko jour osala cop esimbi tozonga ndeni. Ozonga te olalika osani. Donc ata okute na risque à vie olalika. Oui olalika. Likola $15 $10. Boto osani so luki on te o servir vonni. Donc siko yo pona makambu ya carburant. Nde ozozonga bongo omona ba station za fermé ba station musu batu batondi lokwa ba sa ba stock na bandaku pona yango sikoyo ndeko Blaise olobini. Bon pona yango eza malamu te parce que soki ba station eza fermé moi mi to wana mogeta mola eza te seki wana fo ba fongola biso. Oui. Ok, merci Ndeko Blaise. Toyo Kyo vraiment na oyo lobby. J'espère que Ndeko Blaise a lobby. Ndeko Blaise musala no sala yangwana j'espère. Ok. Bon moni Ndeko Blaise musala na sala ka bina journal waka 10 ou bien $15. Soki atamboli bien mais na bamboka mususu batu basala misala oyo bazana au-delà ya mbongo ya zozwa. Merci beaucoup. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Bonjour Ndeko. Bonjour madame. Obengami na kombo nani? Kombo na Ndeko Jo. Ndeko Jo. Oui. Ndeko Jo, ozana bana combien? Ouais, nazana mwana moko. Mwana moko na nini na Ndeko Jo asala kanini? Ouais, Ndeko Jo azane commerçant, a changer anima balar na yema crédit donc ba misale belé quoi. Bon Ndeko Jo tonito tuna selon réalité ya Kinshasa nde makambo ezoleka na mboka na biso. Ndeko Jo lobi nini? C'est vraiment ezali pasi mingi na ba réalité zo vivre na kata mboka oyo. To ebite ce que tu photo que la musaba koko ba kufa bandakala. Po to ebi vraiment te dans la minute so boneti social na mboka. Dans ma mou vraiment ezo passer pensa bien te. Ezo passer pena bien te dans souffrance et les qui trop makambo ebele zo simbate c'est vraiment eza moi pasi moi mingi. Donc tu évites ce tour sur puis na ndenge tozo kendeli quoi donc c'est ça. Selon ba carburant ndenge et commis ba station mususu commis fermé station mususu batu batondi lokola maya régie des eaux pona ngonde konanga olobini. Pona wana tozo ebate selon biso ne tozo mona soki pesa ba guerre oya ba Ukraine na ba Russie bon tozo ebate po ba raison batu bazo pesa yangwana ke carburant ndenge mati ndenge zo mona na te eza cause na ngweza guerre ya Russie na Ukraine wa donc voilà, selon les bateaux, bon, tu dis peut-être sur la réalité, c'est ça, bon, c'est ça quoi. Donc, tous les bateaux. Donc, pour le carburant, donc, tous les kaka, pour tous les Congolais, mais tous les bateaux, pour la guerre à Russie, na Ukraine, bon, tous les bateaux.
donc ezosala vraiment biso pasi na conjoncture ezoleka na mboka neti lelo boye tolamuki boye komona biloko ekomi na baprix mosusu neti soki na bino alaki solipa 300 na kobenga ata mwana moko nalipa 300 ndeko na ngai mama journaliste ekozala vraiment pasi donc na ndenge tozokende le régime oyo toyebi te donc ezosala vraiment biso pasi etake naza congolais ya makila donc ezosala vraiment pasi talaka tokomi kosenga ata baprésident baleka kala bazonga na mboka oppose vraiment c'est choquant vraiment ozobima mpe boye mpe koluka me omoni mpe terrain mpe boye mama ezosimba te c'est vraiment eza vraiment pasi eza pasi lelo komi lipe mata dollar mata donc mamu nyonso na mboka eza kao toyebi te gouvernement oyo ya turo toyebi te soki balingi basala biso nisu mpe toza na posa donc baza na posa tolimwa bia tokufa bia tozonga bamboka neti babiso kutu boye toyebi bamboka na biso kutu te donc naza pena kino nayebi ataki ate nayebi te so nakokende wapi mpo nazwa masuwa mpe nazwa avion nayebi so mama mboka te sikoyo oza na ekolo nini papa nga naza mongo ngala vena donc kota babwende kuna balisala banini mais sikoyo nayebi te sikoyo so bazwaka masuwa wapi mpo so nakomi na village na biso miso bakoyamaka mpo bakoreconnaître ngai te c'est vraiment donc yango monika tozolendaka na basouffrance oyo mais tozosenga mpenzaka ya gouvernement oyo papa na biso fashi banini akota makambo oyo atalela yango mpena mpo toyebi te bandeko baza na nsima na ye so baza na posa ya sheki na ye soki ndenge nini donc ye mpena place wana mpena atalela biso malamu. Ok papa na nyonso wana selon réalité oyo ezoleka na mboka na biso point de vue na eza nini? Ben point de vue na ngai premièrement nasengaka nanu social inanu social efanda banchiki toyebi ke déjà président yaki na gratuité mais gratuité on eza ya moi tantôt plus tôt tozomona côté monsieur zosimba côté monsieur tozosimba te mais to seng dans point de vue na nga place on a fuma ça il faut pas bongisa yango bien social efanda mamute fanda bien ba père bando za basalaire na bango ndenge bazwaka bien te ya mo mke wana mais faut pas zongo pena comme il faut ndenge ba tout bazwaka donc mutu so a se retrouver na moi quelque chose a goyi kozwa na moi quelque chose ozozwa soki moi biloko zea ko kitezea ko mata donc ko futa ndako batu minerva la bana donc et servir biso na ndenge moko ya bien donc point de vue na nga c'est ça on a ngana loba. Ok merci papa Toyoki. Ouais, merci. L'homme prudent voit le mal de loin. Pona nga mama bino nasala likambo mingi ya koloba te mpona makambo etali biloko na biso nzambe kasala mpona makambo ya mboka natuni na mama kopo oyo herbe banda kosomba kopo oyo ezalaki na valeur ya combien kopo oyo kala bana leto bana kosomba nakoyeba so baprix te mpo baprix ezochanger même eza basaki la minute osko ekomi na combien mikolo tosomba ngo na ba 2000 2300 ba 2000 pe 400 lokola ba oyo 2800 c'est que 3000 kaka donc liboso ezalaki na prix ya combien liboso kozala même ezalaka na kota ba 1000 francs ya kala mais siko ndenge basaki ezomata bakopo pe ezomata siko na tango ya kala nde bobanda kosomba na sikoyo ezalaki komata to ezalaki kokita siko eza komata makasi wa lere wana toteka kutu bakopo ta na 1000 francs te siko eloko nini esali ke bakuba biloko emata boye tokoma na baniveau tozoyeba te soki moyen de mbongo to transport pa ezouta biloko sikoyo mama toni totuna nanu bango mpe bakoya bakoloba na makambo ndenge mboka ezokendele boye tolamuki biloko emati mpo na yo ntake mama mpo bato bazolanda yo bato oyo bayebi bazotala vie sociale ya biloko mpo na yo olobi nini liloba ya suka mpo na nga liloba na suka oyo mpona tina biloko na biso tososeka na nzambe po ate moto tokokoka te bongo bakonzi ya mboka bango baza mpo na biso bango mpe baza mpo na biso batalela biso likambo oyo mpo na biso tokokoka na biso te elongo na nzambe nde tokolonga donc mama lobi nzambe kaka mutasu asunga biso yaya mpo na mama no mokristo nzambe kasunga. Merci mama Toyoki. Bonjour ndeko. Bonjour. Papa benga mina kombo nani? Nabenga na komba Mulolo Kimono. Mulolo Kimono. Papa Mulolo Kimono tolingi totuna vraiment avant nanu obanda oteka ba quiz oyo. Avant ebandaki carton ngo ezalaki na on a pris à combien? Carton ezalaki ba 35000 mais le komi carton moko 56000 à 46000 donc to ko penza te. Ozalaki penza omona osomba ba 5 cartons mais le to koma osomba 2 cartons
cartons, 3 cartons. Donc, na 5 penza to ko kali suspenza te. Donc, si so na capacité au somba ba 5 cartons, donc comme on a 2 cartons, 3 cartons ko te kapé et comment passe. Donc, so ko check kilo par exemple, kilo ezalaki na 2500, de le comment na 5000, donc ba client ba lingate. Ba mon on dirait biso ba to likela bango, on dirait biso to ko sabango. Mais au terrain to sombe la bilo biso. Na lina tuna parce que dollar na biso matite daka na 20 otoyebeli siko nande bino bozo kenda ko somba biloko bo tuna biloko ba ese bino ke biloko mati bozo tuna te loko ni zo cause ke biloko mata po biloko mata ka so dollar ezo mata e biso dollar ezaka na prix otoyebela ngomende biloko ezo mata en tant que bino nde bo kenda ko somba a bozo tuna point de vue ne bazo pesa bino point de vue ba pesa biso ba on ba lobi ke so bo lingi biloko ekita ka bo tuna mokoni na bino siko biso ba misusu tokuta na ete to tuna e ndenge nini botuna ba bisi bino ke botuna ba konzi na bino en tant que yo mwana mboka OK et tant que yo mwana ya mboka ndo moni biloko eza komata bo ezo kita te chaque jour ezo mata message nini oyo ko lancer et pas bato bazo landa vie sociale ko lien na biso environnement na biso lobini to lobi boye ba konza mboka nde batala biso likambo po so batikeli biso pamba to ko kango te au moins ba on ba ça l'effort ce qui lobi ke au dollar moto esala boye mais dollar ezaka ndenge ezala e matina nte e kitipete mais kala bilo to mona kaka ezo mata biso en tout cas pona biso batala biso likambo to ko kango te siko papa milolo na lina yeba musala onde yango mutesala kayo o vivre ozala oyo ozali musala yango na oyo sala ngana vivre o na futela randako na bokola mwasi na bana combien papa bana mibale bon so siko na minute yo journée musupezala na ba piaka journée na so ebeti piaka ozonga ka ndenge nini bana balia ka ndenge nini bana kutu balia ka loso mafuta na nini mafuta mbila loso na mafuta maillot jaune maillot jaune ka basel ka bongo essentiel journée ele kaka merci papa Toyo Kio merci ça l'homme prudent voit le mal de loin. Oui bonjour maman. Bonjour Yaya. Obengami na kombo nani? Nabengami na kombo ya mama Annie Dimanja. Ok, merci maman Annie. Maman Annie tolingi to lobela kaka selon vie actuelle. Yoza commerçante, ozo tambola, tolingi to yeba na moment oyo biloko eza ya komata to ya kokita. Moya koloba kutu ezate. Lelo sombi boy bénéfice ozwaki okeli susu kozesu na bénéfice na mbongo mususu bakisi tango koya koteka bakilia bazoganga tozokoka te siko mama nde bakilia bazoganga bongo bino bisika bokende kosomba biloko ya bozo tuna point de vue ni bazopesa bino kuna balobi eza biso te bino bozo yaka koyebisa biso bino bozo matisa biloko bato baza likolo kuna bazo matisa biloko bino bozo lobela bango te kaka bongo nde bazo loba mkonzi ya mboka ifo atala makambo po tolembi okosomba boye oke kosomba kuti mati oye nango bakilia bagangi en tout cas vie eza lisusu te bénéfice ya malonga ezalaka lisusu te maman na nina tuna avant obanda kosomba nanu ba tomate boye ndo banda otondisa avant to ba tomate wana banda osomba ngo na combien liboso kesa tomate ezalaka 20 000 na minute yo tosomba 150 130 oye lelo 120 oye lobi 130 140 okosomba oye nango bakilia bazoganga nakoka su kosomba kesi mumba tomate te nakomi kosomba kaka muke tamsu tomate ya 20 000 ngamdo banda osomba kesi mubimba mama pona wana nyonso nde ozo déclarer biloko ezo mata pona wana ndenge bato bazolanda biso bato ya niveau likolo o bazolanda biso ntake ba konzi ya mboka pona message nini yo lancer ntake ozoteka biloko ezo mata ka toujours. En tout cas message na kopesa mukonzi ya mboka fo atala place nini oyo bakoki ko régler po toyeba ko vivre ndenge tozali ko vivre tozokoka lisusu te kotangisa bana ekomi pasi transport pasi makambo nyonso pasi na pasi. Soko mamoza na bana boni nga nazala na mwana moko mais na bokolaka bana ebele natangisaka bango na minute bango nyonso baza na université futa transport futa syllabus futa minerval o basengi boye donc nyonso kandi mte bokola bango yango nde bokolaka lelo 10 ans depuis na bana mbongo 10 ans mais vie actuelle o tozo passer moment oyo nanu ekoma te
tozalaki osombi kesi ya tomate ozwi bénéfice ya mosusu fois 2 fois 3 awa ata bénéfice ya 1 quart ezokoka lisusu te. Ok, merci maman, nasepeli. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Tolier Bango. Feu! Feu!